Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande konanga surtout balinga ota mama Elia nitu. Mbote na bino surtout na pesi bino merci mingi na ndenge bo disposer ata na bino pona kotala ngai pona koyoka nga merci mingi na babone na nga merci na ba ope ba s'abonner na nuté mais o batala ka mama Elia nitu na pesi bino merci ebele. Na lingaki na so na bino ka mwa muke bande konanga o bo disposer ata pona kotala ngai pona bisa bino ka ke tango eza tango malamu te tango eza mabe mingi tango eza vraiment mabe makasi. Mokili ndenge toza boye mokili eza susu ndenge ezalaki kala te makambo oyo tovivre oyo ya makambo wana tovivana nanu te makambo ya pandémie oyo makambo ya covid-19 oyo en tout cas soki nanu moto ozwi conscience te il faut ozwa conscience soki nanu moto oza na vie ya sanctification te il faut osala makasi okóma na vie mwa ya malamu soki moto oza na vie de prière te il faut osala makasi okóma na vie de prière na kosenga na bandeko liwa ezoya ezoloba te ezopona papa te ezopona mwana te ezopona leki te eloko moko te soki ake ye kokoko efrape oza kona ntina koyebisa yango entre te yango mo esani yango moko omona ekoti bayembi oyo bayembaka bazalaka ta mosusu baza mpenza inspiré na nzambe avant tosolola toyoka na nzembo oyo apo tosolola nga na bino yo polelo ngana tuta tolo lininga napesaki yo polelo ngai nazala na bomo belengolu na yo mpe bolingo na ya Yesu nzamba mawa nakanisi bolingo na yo nzambe kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo polelo nga natuta tolo nini nga napesaki yo polelo nga nazala na bomo belengolu na yo papa mpe bolingo na ya Yesu boyoka bandeko naleki bango na nini nzambama oyo basi kokufa naleki bango na nini nzambe na ngai bazali na kufa nga naleki bango na nini baoyo bazali na lopitalo nga naleki bango na nini lelo ngai nazali na bomo ezali misala na ngai te belengolu na yo papa mpe bolingo na ya Yesu baoyo basili kokufa nzambe nga naleki bango na nini baoyo bazali na baprison naleki bango na nini soki lelo ngai naza na liberté ezali kondima na ngai te
Oh, belengo luna yo, papa. Ebolingo na ya, Yesu. Oh. Bandeko nango bozotala ngai. Ba oyo basili kokufa. Biso toleki bango na nini? Ba oyo baza na ba prison. Toleki bango na nini? Na eloko moko te. Oyo bakufi eza na ba bebe basala masumu te. Bakufi eza na bana mike. Mabe oyo biso bambiaka tosali bango basali yango te. Bakufi me Nzambe adimi atika ngano na bomoi. Ayebi tina. Ezaka grâce. Yango wana ndeko. Toyeba kokumisa Nzambe. Toyeba kozala reconnaissant na Nzambe. Nzambe aza malamu. Ndeko deningo ayembaki nzembo. Mebotala nzembo eyi kokutana na moment oyo toza na pandémie oyo toza nango. Tout le monde a peur, hein. Moto akosata ezaka ba inconscient nde baza na kobanga ta zomona ti vie te. La vie ne nous appartient pas. La vie elle est trop précieuse. Oh balobaka ngai kutu vie la vie n'est rien. Ngai te la vie est trop précieuse pour nanga. Vie eza précieuse. Vie ba pasteur bazo kufa, ba pasteur bazo bangoka to telema molimo aliwa, to telema esprit de mort, molimo soki liwa soki prématuré na bosa pende balobela yango wana. Yesu Masia sur la croix boya ki liwa, aboya ki, mamona ka moya sa sutabi, que ta volonté soit faite Père. Nani alinga kokufa? Seke eza molunge hein? Nani alinga kokufa? Oso kanyika misu sope molimo mona ka badnyo bazolela bazolela okika yo moko papa te mama te mwana te eloko te bilamba te okei bandeko nalobi te ke tobanga Nzambe me tolinga nde Nzambe tolinga Nzambe bomo eza ya biso te kolala kolamuka eza habitude te bandeko na ngai kolala kolamuka eza habitude te toyeba kolinga Nzambe tokangama na Nzambe tolinga Nzambe eza jete oyo akufeli na entourage kwa babiso otali de gauche à droite intel azate intel akei oyebi te bandeko tolinga Nzambe te poka tobanga liwa pona to bongisa vie na biso spirituelle. Pour to bon service spirituel, to yeba kokumisa Nzambe. Parce que dernièrement, eza Nzambe tata. Dernièrement, eza Nzambe. Eza abiso te zali Nzambe. Ti atiki biso na bomo toza spécialité loko moko te. Ma tiki biso to vivre nan. Peut-être eza pour to se repentir, peut-être eza pour to reconnaître makambo to salaka, tant so makambo to sala conscient, to pe inconscient. Atikele biso na no temps to bongisa nzela na biso bandeko tolinga Nzambe toyeba kolinga Nzambe toza reconnaissant na Nzambe na bolamu Nzambe azosalela biso ntango olamuka pema oyo eza ya biso te kolo nango soko alobi azwa na ye yango moto akopekisa ye pa azalaka te moto akobi se kozwa te aza te il fait ce qui est bon lui semble. Yona zaba ka bandeko toyeba kolinga Nzambe toyeba kolingana toyeba kolimbisana deningo na yembi ba o basili kokufa ngala leki bango na nini nothing rien du tout ma sepela bio tikala na bomoi yona ba bandeko na ngaso baza ko respirer na tongo ya lelo uyo onza ba peso ko tala ba problème te zanga ya kolia zanga ya kolata ata uzangi mobali ata uzangi mwasi ata uzangi bana meta Nzambe peso ya moto eza pema na bomoi yeba kokumisa ye tika loboko na litema kanga ko tuna balaka te ngako tuna botaka te batu bakufi boni mama mo bakundi na mwana za mama mo bakundi na mwana za te mama akufi ake ye moko akena mwana te mwana akufi ake ye moko akena mama te akena papa te akena noko te ya ateleki te moto azokende ye moko metango soki ozokende wapi tolengela vie spirituelle na biso totika koza bato akolelalela po ntango tozolela na bali te na boti te na boye te mais sikoyo estce ozwaka te kopesa Nzambe merci mpona mpe mabomoi po ya motu eza na mpe mabomoi nde nango alinga aliwa
tant que le coronavirus biso yo nous nous rappeler bino tous en désinfectant tous désinfecter ma pour nini tous bois microbe pour ceux qui microbe ane ye côté qui na poumon et ko kangi barin tant muto ke l'hôpital ota sapato na yo obi sapato na longoli na tika nga mona volonté est-ce que na rolata ngo lisusu na kola mukana latango bandeko to sakana te mokileza na clique to sakana te bandeko toza na kolingana tolingana totika koyina neza na tina moko te binemi de gauche à droite et mutu bona lobisaka te mutu bo te lobisa ye oyebi lobi te kola muka eza habitude te toyoka kama frère na biso nzamba malamu nanga ekumisi yo molobeli nanga kolo motema nanga ekumisi yo. L'or et l'argent lui appartient, il y a adoration kaka louange kana adoration. Hey, naza soni te ko benga yetu ozali nzambe na Elia ninitu. Amen. Yeba ko louer nzambe, yeba ko adorer, c'est important. Demanda nga ekumisi yo. Nakumana mokili golu na yo makila mayo ma Yesu na ekulusu ngai na bikisami. Haleluya. Nalola lelo bako yemela yo Moko ngai mwana na yo Muna nini na yemba te Toko misanza pende la lobi Yesu mwana Nzambe Mama Yahweh, Mama
kumama yawe kumama kumama yawe kumama kumama yawe kumama Zamba kumama Nzambe seo enda pesa kesemwa enda pesa kesemwa enda pesa kakimia enda pesa kabomoy Lola lelo bako yemisayo bongo ngai mwana na yo pona nini na yemba te aha yawe 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 kumama yawe melonanga bileki nyonso yawe 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 soko so ke mo kumise tem ko kumise ato to sa ki yo samo nanga Nzamba za lokumba Nzamba za lokumba ndeko nanga foto kumise tanto ana bon moi tanto za ana sa mwende to kumise po esika to kenda kuna to yebite est-ce que kuna to yemba est-ce que to robide est-ce que to kumise mwende to kumisa Nzambe to za reconnaissante ba kopesa merci parce que ba obatiki biso to leki bango na eloko moko te to longola inconscience po ba to musu tisko baza ba inconscient yango na sengi bandeko tolongola inconscience toyeba ke eza na mokeli eza na moto oyo apesaka biso mpe mayabo mo eza na moto oyo abateli biso mpo batiki biso toleki bango na eloko te o tata nzambe kalisaku na mungu abariki nzambe ande benchineli bana bete bon conscience na biso esala o bye bye